Mbote lisusu na bandeko ba congolais o baza kolanda biso partout na monde na Congo boyi ba congolais baza ebele pe na libanda mboka to pesi bino nyonso mbote et puis boyebi lokwa bomesano na émission na bino tokomi wapi to memela bino toujours ba sujet oyo intéressant bino yango pesa la raccord toujours tozala biso nyonso donc des communs accords ndenge balobaka kasi lelo boyebi que na émission oyo lokwa bomesano nazanga morote nazana ndeko na ngai Didier Kiku o azali pe awa toye kolobela surtout ba problème oza konyokola ba congolais mikolo boyebi que tozana problème ya maladie o eningisi monde ezali bongo coronavirus ba maladie belé et les cas o eboma pe batu kasi mundele pe ezana maladie mususu mundele pe akoka kubikisa mususu pe akoka na ete donc yango le tobenga médecine ya mindele na médecine na biso ya bokoko toleka na ba maladie nde na uti koloba awa ya ba Ebola eleka toleka na ba maladie ya ndenge na ndenge eboma pe bandeko na biso ba congolais lelo toza kolobela coronavirus nde yango lelo to sepelaki koyamba pona bino wazali bongo mosungi ya peuple docteur Kabe yazali bongo docteur oya memelaka bino ba solution elongo na ye nde tokomeka un peu kosolola par rapport ya ba différentes maladies oyo ya bikisaka na bokoko ndenge nalobaki nazanga morote nazana ndeko nanga Didier Kiku pe aza pembe nanga Didier bandeko baza kolanda biso oloba nini OK mbote ndeko nanga Amarula mbote na bandeko nyonso o balingaka makambo ya solo na ba vérité ya mboka Congo lokola momesano ezaka ngai ou bien Penge Fofana ou bien ndeko les airs tambondi to yambaka docteur Kabe mais awa to changer forme à plateau ndeko na biso mwasi mikolo leki bomonaka biso pe to salaka émission na ye to yambaka honorable les airs to salaka belé na ye azana déboulonnage mais ngana za to na to komo finyo somi balisa bina patron moko yango lelo oyo to ye ko yambela bino docteur Kabe to tu na ye mwa mituna mike ya mboka na biso Congo na station traverser mikolo yo na coronavirus oyo mukolo malobi ba député dans l'Assemblée nationale ba kotaki docteur Muyembe docteur Muyembe oyo aza maîtrise Ebola asisi Ebola kuna este a kotisu makambo oyo ya maladie oyo ya coronavirus bouger mokili voilà expliquer ki ba député ba sololaki lelo oyo temple du roi Salomo docteur Kabe aina plateau na biso toko tuna yemo keke mitu docteur Kabe bote docteur Kabe Botendeko et puis ton copain sacré de la force c'est le temple du roi Salomon Zamba Salongo Zamba Nanguye Botendeko maison est bien sans problème mais éviter que moto na bino ezali les derniers te mutu na biso zala kola momesa no temple du roi Salomon avant de côté na be émission na biso to ebi ke yo obik sa maladie nyonso sauf liwa sauf liwa Amarula malbese pana docteur Kabe lokola momesano bandeko bayebi ke toyambaka o mingi bayebi ba différentes maladies oyo bikisaka lokola ba épilepsie donc o nyonso to bengi maladie incurable et pas na yo ezalaka eloko te obetaka sete na koloba ke à part liwa posoko lobi ke o sekwisaka wana ekomi lokuta wana déjà toyebi ba maladie ebele obikisaka lelo yo eloko oyo eza koningisa mboka pour ne pas dire kaka Congo monde entier ezali bongo maladie ya coronavirus o biso toyebi pandémie oyo eningisi penza monde entier tokota na masolo o etali coronavirus na ngambu na bino ba tradit praticien est-ce que bozali na solution pour la maladie wana ya coronavirus temple du roi Salomon Zamba Salongo na cela se préparer de konanga ya momasi ndeko Amarula et puis ndeko Didier Kiku et là qu'on a ebisa kabino à part liwa biso a solution avant de malgré maladie wana ndenge ni sakishin tous toujours encore solution ndeko oyebi ndeko mususu ndeko nanga ya mwasi okuta mwasi na zeme ndeko nanga c'est le temple du roi Salomon Zamba Salongo ndeko les heures ndeko nanga ye oyebi que température les a 40 ndeko za 36 ndeko on a des kiba ba yo kamona corona 40 que température est 40 oh papa na émission que 40 pour la maladie oyo elobi que non ebundi sa maison nazo ebisa bino boye papa to lobela kango medfa est-ce que yo so moni mwasi azana zenga
oyebi mwana wana za mwasi te ou bien aza mobali te. Est-ce que osoki bapesi mwana kombo aza na jeune nani aza le mama na ye te bapesaka mwana kombo aza le mama na ye mama na ye te il faudrait babota ye kaka na bible kaka na bible mwana moko abotamaka na bipeselaka déjà kombo akopesa makombo boye na kata bible oyebi lisolo yango temple du roi Salomon. Le temple du roi Salomon zamba salongo da part yeso mais na yebisi bino boye selon motone na bino il faudrait battre na biso pe lisusu net malade bino bo to bo selon diagnostic tant to basé dans en tant que laboratoire international temple du roi Salomon tout est le raison ngo petende naza bien préparé le exact na nini malade eza malade de kende ko pona ngai grand maison il faut na dénoncer message à bongo papa naza bien préparé oui makambozo le baona ezo maladie o ezo frapper monde temple ezo frapper ta Congo te Congo kakate poto yebi ke ba maladie na biso belé awa obiki saka o eza ban congolais banyoko makanango et pas na eza eloko mais o eza ko frapper monde te ndenge nini obiki eza eloko pa est-ce que na ko peso exemple typique est-ce que oyebi net na minute o biso nga na sala émission chaque base émission tout ça na bino tous ala kana ba témoignage na yebisaka bino boyende ko na ngai le bino bomoni coronavirus mais sarcoïdose pe boyebi encore peut-être sur vraiment et on a ko yebisa yo ezamoko biso essentiel diagnostic selon diagnostic o yango on ndenge ba pesinga yango eza eloko te anti essaie monani déjà tous en ango pe lisusu na koko yebisa yo yango mais eza télévision na ko lo bango te bon anti eza na lobby qui c'est le temple du roi Salomon zamba salongolo na lobby anti développer yango to ko sala ngo déjà c'est ça et là qu'on a yebisa ka batu bongo eza la kanini il faut ba croire est-ce que maladie incurable le lo ba moni le lo ebele eza ka coronavirus mais ba cancer ndeko na cancer ko le terrain tout ma ka batu chaque jour est-ce que bande bana ya autisme ba autiste mama bango wana timetela wana zo tambula ko ko bapeli susu biso eloko eza nini na yebisaka bino na kotika ko dénoncer jour moko pété table d'esprit maman eza na maladi mususu yango nde na maladi mususu oyo biso ba congolais ba noir ba africain to koki ko traiter et puis eza na ba maladi mususu oyo biso ba africain to koki ko traiter neti corona oyo corona euti na Congo te euti libanda ya mboka docteur Kabio zuiter ko le type et ba virus oyo ndeko na lobby boye papa loba yoka makambo na ngai merci ndeko na ngai Cisco mwana mobali wana sana yebisa ki déjà solution pour asa na Belgique eza malade yaka ndenge yaka ba fièvre ndenge yaka na ba grippe eloko eza nango pete malgré eza virus toza na ba anti o izali na sana yebisa ki bino déjà libanda ke bosala boye eza eloko te papa toza na banzete na bino ya bukoko oyo nzamba sa bino na mokili oyo banzete eza docteur Kabila biso tolobela kandeni ni mama et puis to traite kandeni selon diagnostic docteur Kabila mam avant tokota na ba témoignage ya mwana mwasi oyo jeune fille obikisi maladie ya ndeke tokota na o mususu mwana mongol ya 3 ans oyo abandai kolobata azotambola te lelo abiki to avant pe tokota na témoignage ya muto obikisi na cancer toloba nano lelo eza tolobela coronavirus ba maladie lokola ba choléra eutai koleka ebomi batu ebola yango ekomi kokende na suka tokomi kozwela ngo solution docteur Kabe ozalaki wapi pour que lelo oya koloba ke yo ozwi déjà solution pour na virus oyo ya coronavirus mais eloko na est-ce que oyo na poser une question mais répondre nga peut-être le bique est-ce que wapi oso moni mwana babo mwana zan le bona la maman na ye nan babo tiete nakolo babongo na sasi nini mais ba pese komo na lubumo ya mama na ye ezala kapete eza koloba ke batuninga pete ndeko nanga ya mwasi soki batuni grand maison na kopesa s'appelle tous to dénoncer ndeko eza message pour la santé eza intérêt général en tant que temple international na zakana ekolote naza na poste ya bande kunanga ezala mundele azala bande kunanga ba africain baza bande kunanga tolobela ka bongo pour solution ezali o eza esprit parce que tant on a tellement maladie wana eza maladie spirituelle eza maladie normale pour nanga donc on les a qui esprit mais écoute la na makambote
to suite on a évi ça qu'on a découvert na évi ça jour on a tant bo banda ko mela c'est ka wana évi ça bo mela et donc ça na côté mais et donc muke na ko yebisa yo ba pesa ta moto moko to ça ba pratique o ya biso parce que biso to lo baka boye eza santé ce qui moto moko à se retrouver nous surtout va se retrouver temple mambozo beta masolo na mboka au Congo histoire ya papa moko kombo na ezalaka tanga mobutu alobaka ke nakokufa nakosekwa o kakosaka asukaka nakokufa temple makambozo le ba o ezo toucher mokili Congo kakate mokili mobimba c'est le donc du roi Salomon Zamba solution nango dans mokili mobimba bakotalela yo temple du roi Salomon congolais moko azo solution pour la maladie wana mais il faut bomber le bokoko ndeko na koko il faut bomber le baba il faut bomber le bokoko na yebiso kaka diagnostic et puis ba anti eza déjà mais préventif yo ça les années mais pour te jouer yango te o ça la mesure au sal eza déjà ba ko lekana bino na yo ba lekana oh on a opesa ba mesure akoki kopesa biso pourquoi pesa ba mesure pesa ba mesure nini ba ko se soit pour que bazo maladie wana te et donc on a koyebisa bino monde pour que bo se retrouver et puis maladie wana ezwa bino pété nazo yebisa bino eza message de la force c'est le temple du roi Salomon Zamba Salungolo to chaka nzambe liboso biso toza sima to kotala mbongo te soki mbongo te soki mbongo vraiment mawa na kabunos to chaka mbongo nzambe et loko eza moko en tant que généraliste professeur en médecine naturelle bozwa ba citron bozwi ba citron wana ekosove et loko eza papa eloko ezani na elinga biso lika mosusu omoni ndeko na bino na mokili woya soki ba pesa eloko ya ofele ezaka na tina pete to ko dénoncer message ba kosala ngo pete mais azaki na posa mutu moko en tant que responsable to solo na ye basali pratique na biso za pona pratique eza théorie dans mon pratique cela veut dire ozo sala eloko oza na sur théorie cela veut dire au lobby eloko est-ce que Dijia Kiku akoyoka bien pona mutu na ye est-ce que amarula mino oyezo sala passe et akoyoka bien nde théorie dans des cognos ou à pratique oui ça ma casse par rapport à théorie mutu nyesa ngala quelques formations il fallait ka na kabambar bokassa c'est ça à diagonale la station de la station totale pour mon temple du roi Salomon zawana a beaucoup le bagné sur la télévision vo le kawana témoignage ba témoignage à bateau basi babiki na maladie ya ndeke na cancer et puis voilà to la nana témoignage et puis tozong après Tozana et pas docteur Kabé, na temple du roi Salomon. Mayaki, na d'ailleurs côté là, tozaki na problème de tension et salakinga paralysie. Nde eloko ememananga. Ezalaki tension na diabète. Nayaki awa na état vraiment critique. Nazali kotambola te pas docteur Kabé nazwi kisi ntango mokie ntango nazwi kisi déjà kaka à partir ya 4 jours na bandi otia likolo na se à partir ya 1 semaine natelemi c'est comme ça que papa na humilité oyo eza 2 mois na humilité donc nasengi na baoyo nyonso bafandi des années parce que na humilité kaka esalami mbala moko na ye pas docteur Kabé donc bango mpe batika kovanda baya bakozwa solution eza makambo balekisi tension ezongi normal
glycémie ezongi normal biloko nyonso ezongi normal ezongi mpenza na kati ya fourchette normal. Ça va maman tolandi makambo lobi mais batebele bazoloba docteur Kabe apesaka bamalade na ye bambongo mpo baloba makambo oyo alors que eza ya solo te yebisa biso nano est-ce que boyokani na docteur na kuzu te mama mpo ya koloba makambo oyo? Jamais natikali koyokana na docteur Kabe sur quoi que ce soit te eza eta oyo ekomelaki ngai et que nazwi guérison. Toza na bamba epai ya docteur Kabe nayaki mpona problème na mwana na abelaki nini? mwana ngai nabotamaki ye abotamaki bien mais ayaki kokokisa 27 atambolaka te alobaka pe te. C'est pour cela quand nazwaki adresse oyo nde yango namaki awa bon bapesi ngai eloko te nalandi traitement mwana nga normal bakisi na banda ekozwa yango nanga opesa mwana ndenge résultat malamu mona bon bapesaki ye bakisi oyo bapesaki ye namonaki ezalaki kaka toujours banzete kaka yango banga opesa mwana ya komela ya kodirige apart bakisi wana nazweloko mosusu te kaka wana nde nazwaki eza ya solo mwana nga banga kotambola te abanda kotambola te donc soki avandi place avandi avandi abanda kondimaka nake atika maboko atambola banda kotambola te eloko moko te ntango memi awa nini omoni sikoyo? namoni changement parce que mwana nga komotambola nazwi ata mbongo ya motu moko te mpe nakoki kondima eloko wana te komutu apesanga mbongo mpona naloba makambo eza ya lokuta nazwi mpona motu te nakaki témoignage ya docteur oyo na télévision. C'est pour cela que je suis en Allemagne, na Stuttgart. Nini etindi yo kasi awa epa docteur Kabe nini mimi epa etindi ngai awa nayoluka kosesa maladi ya sukali esali yo ezakomata. So yo uti na Allemagne na kati ya Allemagne batraite yo te kaka omoni ke awa nde guérison koza batraite nga na yo komeka kotala chance na yo komeka mais namoni deja mwa évolution na yo komeka kotala batraite ngai. So maladi yana ezwi opanda combien de temps? bayi na ne so ntango okomi pa docteur Kabe ça fait d'ailleurs combien de semaines, combien de mois? 9 jours. 9 jours. Maintenant, on a 6 n'a été. Mais ça va un peu déjà. Maintenant, on a 6 n'a été. Donc, on a un peu de temps. Si on a quand même, l'évolution est déjà bien. Moi, ceux qui ont des problèmes, ils vont contacter. Les gens peuvent partir à mon petit peu de la contacter. Bato mingi baoma olobaki docteur Kabe ama opesa bato mbongo bato batémoignaka mpona nga nayebi biloko wana te bapolémike nga na oloba makambo etali ngai oyo efanga makambo babato te okwanima babato etali ngai te nga na oloba oyo eza concerna ngai somoza na façon na ya omona makambo esalaka wana etali bango nde moto nga na oloba oyo etali ngai sona peuple congolais bakoyokola na bango zadepa oyo akomeka yo mpe anetinga mpe na yo komeka awa eza na centre nani traditionnel ya docteur Kabe namoni ndenge explikaki mpona ndenge ageriraka bamaladi nde nayaki na mwana bandaka kokanga matanga awa bazotraite basenginga oyo mafuta oyo nini te eza kaka ndenge kaka kisi ya kokokanga batraite mwana na nga mwana eza na condition te oyo bapesi nga ekesala boye bona boye te eza kaka kisi azalaka épileptique azokangamaka makasi etika mwana bon moi n'expliqué kutu ezalaki grave mais ntango na ye awa namoni malade esili
nga nanu naza genre ya bamama oyo wana bakokorrompre na facilité nyonso te kizwa mbongo oyo baboye na eza grave maladi ya mwana nakoleka te na televizio nasala bachantage moko boye eza la vérité mwana bazaki kobela na ye awa baspecte mwana na ngai nakosenga na bato moi je suis passé par l'hôpital avant de venir ici nazalaki na l'hôpital bayebisi nga mwana na yo amelaka bakisi boyeboye mwana meli esimbaka te na ye awa nazwi mwana azwi traitement dans quelques jours mwana 2 semaines mwana ayokoki nakosenga na bato bazoluka traitement baza na bana na kati ya bandako bayebi te esika bakende baya awa traitement eza na ye pamba te na ye na maladi nakendaki hôpital nayeka douleur ekondisaki nga mingi maladi ezalaki cancer na kati na matrice maintenant na kati ya ndoto nalali na ndoto akomi kolela epai na nzambe nga o maladi nini euti wapi naleka opération na ndoto nzambe ayo kotalisa ngai te na maladi na yo okokenda na bokoko na bokoko siko ngai nayebi bokoko te nga nasala bokoko mempa nakenda mempa na bakisaki ya bato mwingi un jour nafungolaka tele na ntongo namesani kofungula tele local te nafungolaka na ntongo naye komona papa kabe na tele azolobaloba atangi ti bamaladi nyonso ya bacancer atangi bamaladi tutu boya mbala mwana wi ndenge nzambe alobeli ngai amoni lokola nafungoli tele na papa na ntongo boye ezali likambo oyo mbala moko nayekaka awa na adresse ndenge nalandaki na télévision nakutana na papa akomeli nga kisi na ye na dute même pas puisque même nga depuis nabotama nasala bokoko te nasalaka kisi nabelaki na bokoko te maintenant alobi nga mbala moko kote mpe efumbwani lokola namonaki na ndoto akomeli nga bakisi na ye nakomi kolanda maintenant tokokozala 2 semaines na mama nalandi bakisi wana eloko ya liboso na remarke puisque nabandako même pas 5 kilo ya 5 litre ya bidon ya mai maintenant namoni un jour nasombi bale oyo ya mai ezala kilo 1 kilo wana 4 manzanza namemi depuis hyper ti ndako ndenge nakiti nazomema yango na maboko nakomisi nayoki changement douleur ndenge par rapport ndenge nayaki douleur changement ezali makasi nde eloko na remarke nakokoloba bien na nasala même pas 2 semaines nazwiki soki 3 fois ndenge nayokaki douleur na ndenge nazokomona sikoyo nazoloba tete naoloba na ndenge nazoyoka ndenge changement ezokota papa komona Marie Jeanne natalaka bino na télévision yango wana nazalaki naza mwana nga azobela nameki na baminganga na balupe ekoki te yango wana na ye awa mpona ya kozwa te mwana nga azalaki na problème ya makolo nyonso mibale ezobimba omeki na baminganga ekoki te makolo ezobimba ka ezokoma mwindu yango wana alobi te naluka mpe na ndenge natala na télévision nakende nani yango wana yaki abandi kozwa traitement na ye wana namoni changement makasi papa nga na ye awa namoni bakomi hôpital na ye nakoti ndenge bato nyonso bayaka na hôpital na ye bayambi nga ndenge nasalisi fiche naleki mpe epa docteur apose nga baquestion na explike maladi ayebisi nga mama ezali boye donc il faut azwa traitement boye yango wana nga mpe nalandi mibeko nyonso docteur ayebisaki nga nasombi fiche nasombi kisi mwana abandi kozwa traitement ayoki bien papa mokili mobimba ezolanda soki likambo ezali ya malamu tokosa mpona oyo makambo nga nazoloba eza réalité mwana abelaki makolo evimbi donc tomeki baminganga kuna tokei boye balutu ekoki te nga natalaki na télévision namoni ndenge docteur azoloba apesi adresse yango wana alobaki nga lita nakende nani mpe kuna eza hôpital na ye nasasi fiche makambo nyonso explike docteur makambo ndenge ezali akomeli mwana apesi bakisi tokei ameli bakisi ayoki bien mwana osenga na bato baza na même problème neti ya mwana wana ezalaki mbasu eza mbasu ayawa azwi traitement ayoki bien nazalaki déranger na épilepsie
yango misai komaya epilepsie osalinga mongo ya kula boni senga plus de 20 ans plus de 20 ans ntango na bandozo bakisi na ye nde na mongo bakisi eza lisusu na komiki eza lisusu liboso ozali kokwenga chaque jour to ezali kosala chaque jour te ezosala chaque jour ezali na intervalle mais basensation nazali kokala nzoto ezalaki ya bien te mais depuis na lizo bakisi oyo na komokanga biloko nazali koyoka bakisi bado bandi kozango osali likolo boni mpo koyoka nzoto nakoyeba ba un mois sikoyo depuis un mois ozokoya lisusu te sikoyo ozoloba ya solo mama nakoloba ya solo okolobaka na oyo nyonso aza na problème oyo ya bakrise oyo avant na ndako aya kozwa ye docteur kabe azopesa bakisi oyo komo azopesa solution moto amitulisami pendant beaucoup de temps mais soki obandi bakisi na ye koma azopesa. Merci beaucoup bouti kolanda wana ba témoignage ya ndenge na ndenge yango nde lakisaka ke musala eza kosalema kaka ndenge moko docteur alobi ya za mutu ya pratique ya théorie te kasi docteur Kabe mutuna nanga eza lisusu boye ndeko moko congolais avandi na minute oyo aza kolanda yo aza déjà désespéré abelaka maladie ya sucre makasi diabète abetaka batonga donc ça fait 2 années mutu ya lolenge wana tango aza kolanda yo aza su mutu ya kozwa espoir tango alandi yo na télévision to conseil nini oki kopesa mutu ndenge wana. Merci ndeko, est-ce que na toko ko banga direct na ndeko na bino moko na partie à France parce que na yebi kende kwa na bengi nga esenga bolimbi sipo ke sikra na ye ma ekiti makasi alobi docteur Kabe limbi sanga ndeko na ngai bosala ke yoma tsaka sikra ndeko toko benga ye te micro ezali koya on va garder un témoignage wana pour te zo lingonga. Merci maman eloko ezani ni problème ya liboso tolobelaka ba maladie incurable en général sauf la mort parce que la médecine na biso médecine naturelle toyebaka bien que banzete na yebisaka bato ebele na pesi comprimé communauté eza lokota na lobaka bongo na pesi 11 était ça na respecter oyoki ba condition o te pesi bande ko na bino tala bande ko na biso o ba se retrouver pour la maladie andeke et puis o musuma na o pour autisme abanda ko loba pété et puis abanda ko tamla pété pendant 3 ans à se retrouver maman o pele so ya ki pele so na mwana na ye po metala ki problème ya nani ya mbasu wana za ko la maye mon peuple yo tomela mbasu za makamoko ya maye pona ngai na lobela camarade incurable le colonel le coronavirus et bongo wana table ça se préparer déjà en conséquence parce que tu veux bien que ils ont client zabe mais tu ko s'affronter là c'est bien préparé et puis bande copain sous o na utu ko yebisa bino que en tant que bande ko dabino o ya cancer du col terrain to dénoncer ka message mais de fois to lobela bongo pona nini maladie malgré eyaka pona koboma eyaka pona kobikisa te soko vi maladie eza koloba ke okokende mais surtout que voyez pas temple donc on se retrouve problème eza pete to koloba bongo to kotika te ozolanda et là on a loba kazanini ka par nzambe nde mutu na banga mpo mokileza ya nzambe tolobeli ba maladie ebele eza normal te eza ba maladie moko spirituel okuguta bandeko na neti maladie oyo ezopesa ngai pasi makasi na bandeko na ngai ebele ba benge maison mingi na Europe et puis Asie vraiment ezopesa ngai mawande ko ngai parce que musala na biso soki ke eloko yaki ya mabe ekokuta lisu na mabe yaki ya malamu ekokuta lisu na malamu toza exposer ma vie na biso pour nani ko défendre ba ndeko na biso pour la santé maladie yak mais esiraka dossier oyo autisme oyo temple de roi Salomon bana oyo balobaka te mayele kokate au sale sarati na niveau âge nini au sasa okaka wa mikiete o amikolo po eza dossier moko ezo bouger mokili batu mususu bakansa bana oyo babotaka bango batabakisi ndé la bimisaka bana oyo okoko expliquer so bayaka ndenge ni ba autisme oyo excès va vaccin soki eleki problème eza nini ndeko na ngai omoni biso eza maladie moko nakoyebisa yo te nakotokosono yo na mopanzi nakoyebisa yo nasala yebisaka jour moko ke autisme eza maladie normale te eza na bacause na télévision nakoloba pete tolobelaka bongo mpo na nini soki oza na ndeko na yo
azana ba maladie o ya autisme omoni mwana oyo botu komona wa 3 ans kotambola ezalaki te nani koloba ezalaki pe te bomoni ndenge azotambola makambo mosusu toyebaka na télévision te obengi a huis clos tosololi traitement opesaka combien de jours docteur? Parce que balobaka bakisi na bino bokoko ezalaka nango na dose te moto akosa yo te mama yoso omoni eloko eza na dose estce mama ye nakotuna yo estce oyebaka dose ya fufu mpona kolia fufu ezalaka ndenge nini ebisaka na Amarula DJ Kuku pesanga dose ya fufu trésor zolozolo alobi soko li otondi okoki wana aliaka ndeka 4 tambola di wasa na mozamba salungo londa kwa yedu ayebi dose ya fufu aliaka te est-ce que c'est normal ndeko Amarula a répondre à pété DJ Kuku a répondre à maison te ngaka boule moko. Mais est-ce que boule moko au kata combien de parties? Pas grand mais la raté il faut marcher la grand mais ah c'est ça merci na kotise na betien na chien de bon c'est le tambola di wasa na mozamba ntelungo ndeko avant ya ko poser ma question c'est préparer à conséquence yango ndeto tu te betien de bon mais ça c'est la kabongo et nasi répondre yo qu'est-ce que oyebaka mesure ya kolia fufu tango liaka fufu oyebaka mesure nango te eza koloba boy avant biso tozana ba mesure oya biso topesaka ba patient na biso oyo ke ba se retrouva tango moni bango ba se retrouve eza ba dosage topesaka bango oyoki ma fufu liaka oyebi dose nango te ndenge liaka ngo pete mais ngai na moko na yebi ndenge na zo traiter ba patient na nga tozala ba mesure na biso topesaka bango o ba se retrouver eloko na kosenga yo eza ke sambela ya liboso na mboka na yo lokola nzamba sayi bino ngolu lokola tala ne ba la jezo ya kliki télévision bino mutu moko ba bengi temple du roi Salomon estika ya malé le vande estika mayele vande mais vraiment comme ça nzambe zala la fière siko docteur Kabe eza fierté ya ba congolaise pour na coronavirus surtout o ba baza ko banga ibele ba komo sala ba provision na bandaku pour dire que kalaté ba kokanga ba église ba kokanga ba école do bisika nyonso batu ba ba wenze baza kokanga ngo siko oli ko ebisa biso soki eza na bakonzi bazolanda yo pour na za sire ke ba olanda o eza to komi wapi ba contacter yo pour que bo solola oyebisa bango qu'est-ce que nous devons faire pour na to combattre maladie on a topé eza ndenge nini. Merci maman kaka ndengo lobi bongo parce que soki to lobi boy bakomona ngo lokola biloko moko parce que soki to yebisi bango est-ce que boyeba ka biloko ebikisa ka maladie yandek bayeba ngote est-ce que biloko mona ka pamba mwa parce que soko ebi opesi mutelo ko moko ya pamba boy akoyeba valer na ngote il faudrait to kuta to solola ke ni nezo salam to ko yebisa ba to ko dénoncer message bongo et le nezo sanga ke yo docteur Kabe okutana ba konzamboka batu ba ko gérer makambo etali santé ba docteur Muyembe ministre de santé mo eteno expliquer moi ngai pe naza congolais de nationalité naza congolais à solo naza tadi praticien tela ba idée nanga na problème makambo eza boye parce que ça ba précaution toujours la minute au tout ce que docteur le baboye awa stratégiquement ma casse au comme les outils siko ezala noté ezali bimi et vous allez eloko na koyebisa yo ezali na pratique na biso na traditionnel eloko ezali solution eza déjà na zo biso bongo biso ngai tango na solo bongo na yebi ke eza ya solo kana zo biso temple so bangi bazwa eloko eza kaka ke tokutana oyebi eloko buso na yo tokoyebisa yo malobo na soki na ebite ezolekela yo ou bien na beteli yo na ebite eza lingala te eza lokona zaka mongala te na ebike eza langue ya ba congolais attaque zaka na école te na lobi kaka bongo bande ba lebisanga attaque grand maison na lobeli bongo pona nini toko dénoncer message bako salela ndenge na ebisi bango pété bako bako bongo biloko moko hasard il faudrait ba o bazana poste ya grand maison temple du roi Salomon. Adresse na biso ezali na Kabambar numéro 59 croisement Bokassa
Et puis, en diagonale de la station, ceux qui baillent beaucoup dans le temple du roi Salomon. Et là, on a un apostat, ils ont que bande, on a pas se retrouver, ils ont malade, et il y a un peu de mais toko se calmer yango et qu'on a le pour péter. Ceux qui est na casse dans zela, ils ont un temple du roi Salomon et ils attaquent les amours et qu'on peut en yango. Il faudrait, oyebi na comprendre raté. Nani science et ça la technologie chaque jour ils ont évolué. Ils sont au des extrêmes côté de Konangai. Ceux qui besoin comprendre péter. Traduit praticien cela veut dire tant que mutazo sale loko na pratique et aza sur na maloba naye. Ceux qui estiment toko sabiso za musana biso. To sani. Toko sala ngo solution ngana zu yango na sala biso déjà ezala ta eza mwana mukata za omoni net ba rujolo oyo. Oyebi ke biso tozana ba anti ya ba nanya ba rujolo. Oyeba kango. Mais le col va contacter biso pété. Tout trop ça. Na biso ke ozana zem. Batu nani opesi mwana kombote. Eza ko lobake ngai babenga pété. Batu ninga pele ko pété. Na ko kende ko sani. Il faudrait que ce que na yoke ke babenga ou bien que te temple du roi Salomon. Trop ça la nini. Solution ezali papa de ngale. Ende na bito so comprendre nga bien. Est-ce que net temps de donner ça comme message ya net ba ko nani ba hépatite. Oyebi ke za maladie incurable. Eza virus. Oui bien côté. Tous les patients et les patients tout se retrouver pour na omoni na comprendre ka pété de konangai. Musala na biso tango zo dénoncer za la suite. Maladie et ya ka pona koboma. Ezate que docteur OK ce que mutongo fait ko big ça été. Biso tozo défendre mutu tango za envie. Oyena na makasi na yo na utuko la kisandeko amarula mama amarula na la kiseke mwana mwasi mwana moko ayaki ya parti à Europe talambebu. Munamunoko talaba pota nyoso makile zobima. Est-ce que tout ça ni maman lobi papa tala dans l'image ça place. Alors papa est-ce que malade o nazo comprendre te na poto ba koki yango petit eza nini maman biso toza na nzambe ya lelo Temple du roi Salomon Zamba Salungolo en tant que maison. Merci beaucoup. Hein, tolobaka bongo parce que na yebi ke za musala na biso tokolobango tokoduzoka semate. Net ndenge na utuko yebisa OK. Olobi ke maladi moko ezo songolo pakala o kombo na ngo ezabo. Na yoki kaka kombo nde konanga tomoni yango te. Anti ezanango et puis soki ke esengeli ke po ke babe tu na biso ke te temple to sa ne pona anti pona ke bande ko ba se protéger monde. Toko expliquer ndeko. Ni toko sala. Poto yebi ke bilo komoko ezalaka makasi pona ko kitisa ba température ya bande ko na bilo ba congolais nani ya to ke ezala mondial ezala noir ba africain eza santé papa po bango ta ba eza santé non pourtant on ba température 40 wana oh mais eza température lobi ke température 40 ngana zu yango pona nini inaza na kande ya maladie moko songolo para nani ba contacter nga pété et puis to dénoncer ngo ke tango ezo ya wana olobi ke ba zu 7 cas hein mais tout ça la pratique atana mutu moko c'est nos conditions. C'est le temple du roi Salomon Zamba. Merci beaucoup. Diabète. Mais diabète des obégissaments. Ma prostate des obégissaments. Et puis, docteur Kabina, on peut se maloba. C'est ça, maman. On peut se maloba. Souka, oloba. Se préparer en conséquence. On est là. Merci. Ebembe na ko biso ke na seko sa bibembe te mais soki santé to ko bikisa bino apart nzambe na merci bande ko nanga ya poto na wuto ko bona bango ba denosaki ba pesanga video moko ndenge ba trompette o ba ndenge kitaki na Chine ba Chine bazolela papa omoni nzambe oyo akouta likolo boyite ba boka yako yibisa yo akoya na nzoto na yo na yibisa kabino na zala ngate soki ke magazine na bino na YouTube et puis na niveau ba yebele bino selon magazine na bino parce que vous avez yebele ba gens vous avez yebele mais na moni que non selon niveau na bino vous avez sous la bande vous sous te ozo eza ganini eza expérience oye salike e matsa bino bon on selon magazine to wapi ce que c'est l'expérience te hein ngada za traduit praticien mais oye belo ko papa ngada lobele ke ba hémorroïde te na butu ka yebisa bino ba makamusu ya ba fimu shikoto fimu shikoto za ba hémorroïde te ndoko moko ya mike to sala kango maladie incurable na lobela ka maladie incurable hein est-ce que net oyo ba utu ko tuna gawa yo ko zala ke docteur ka ba lo ba makasi na koloba makasi na za sûr c'est la pratique et ça théorie
Oh, ndeko. Depuis to banda komela to banda ko sala misala oyo. Lelo esa oh. Mais eza bikumba to mema. Oh papa, mutoko sayo tende kuna ngai. Nazo yebisa yo. Olobi? Mila mama indambu to yo zanga yo zo D6 PA. Bakolo babenga ngo D6 PA. Bazo na biso na lobi boye. Papa, to sala boye. Bazo na biso mutu moko. To sa eza banzeti na lobi teki ona ko pesa lo comprometer. Soki na lobi ke na pesa bino ko. Mais eza lokuta. To sa na banzeti ndeko ya bukoko. C'est l'expérience depuis na diagnostic au maintenant biso vérité na diagnostic o ila biso to vu pour la maladie wana to détailler yango ndenge ezali ndenge ba pesa diagnostic to détailler papa et loko ezali ni boko mona ke non maison eza maison hein to lobi bwango oya ko chatembe jamu sapinde kuna ngai maladie kesa azo seka il parle il faut 50 yo zango papa docteur kababi pardon yo zango papa Merci beaucoup. Merci Dr Kabe. Merci na bandeko ba Congolais nyonso o bolandi biso na bokebi penza. Yo mutu ovandi esika ovandi so nyoko ami na maladie songolo pakala o tamboli bisika nyonso solution ezate. Menga na biso que solution ezali et pas Dr Kabe o biso venga kaye temple. Ovandi maladie, lokola ya sucre, ezotungiso, tension, ekitarate, et matrakaka, tangu nyonso za na hôpital. Oh cancer, pona bana basi, ata cancer a libele. Oh maladie ya ndenge nini. Poto ya kokoma lelo oyo na pandémie oyo ya coronavirus oyo ningisi monde. Boyeba ke biso na Congo ekosimba te na Kinshasa tozali déjà na maison docteur ya munene docteur Kabe oyo bino nyonso boyebi ye déjà lobi bouti kolanda ye ke ye aza na solution pour na yango donc bobanga te na yango na kolinga ye moko apesa bino adresse bisika azali numéro na ya téléphone yango wana bozomona déjà tokomi wana na écran mais apesa bino adresse yo muto komi déjà désespéré soko monde que zo kokalisus tenga na yebiso yakana ngomeka et pas docteur Kabe po awa solution ezali docteur Kabe liloba suka na lingo pesa mingi adresse pour la bandeko nyonso baza déjà désespéré pesa adresse na numéro de téléphone bisika ni boki kokuta pe ba air nini yo oyambaka c'est le tabou du seulement dans ambassadongo toko s'affronter ndeko on peut peser ma bonne avec que température examen toko s'affronter allo bakabongo est-ce akokoka oh mais papa solution est déjà hein Tozana Kabamba numéro 59 croisement Bokassa Kabamba en diagonale de la station oye au côté de la grande maison Zamba Salingolo to chaka Zamba de Bosso biso to sasina mam Amarula Jekiko bande ko to komi wapi merci de Colézer merci député national mais temple yewoyot a télémission zetende na akosa fronte na mupepe mabe ekoya ekokuta mupepe ekuta le temple du roi Salomon Anzela nako s'affronter na yango merci mamu Zamba Salingolo pona mayele bwanya oyo Zamba Salingolo pona kopesa maison ko bange le côté ndenge boza wana bozala vigilante et puis ndeko nanga jijeki magazine to communauté monde bozala vigilant na lobby na bino to ko s'affronter biloko to banzete to bimisi na yebiso ba pété na pété boko tazamba maison ezali bana nazala mupepe hein na yebisi bana déjà ba konti zamba na za déjà libanda tozo zela mupepe et loko ezaka ke ba pesi sota kamoko hein bongo te et reste tout bato bon pratique hein exemple typique to selango selon na bande oyo ba koya nango hein po oyeba keza ya so to seki mutu bongo mais tamu to kosides boko yoka coronavirus déjà awa ozali tomber ndeko Didier ki diagnostic OK bandeko balandi to kombe yoki ndenge temple du roi Salomon docteur Kabe ayanoli alobi aza prêt yo yaka na ba plein aux anango yepa na ba oazana yena ba nzete ba plezali da ben déjà ba tunaye ba ke ba ndemba mutombo ba ke ba chikapa ba ke ba mbujimai ba ke ba kwilu ba zona ba plezali o bulinga ba vérité beaucoup de docteur Kabe alobi yebi tumba na coronavirus surtout merci na bande ko o balanda biso kaka ndeto lobaki comme ça to kutani na numéro ya sika ya to komi wapi na mikolo za koya merci ma